Kasi wapi récompense na ngai do. Chaque travail mérite un salaire ngai te. Talisumu eza na salaire nango edo. Oyanga salaire bolingo wapi. Non. Maboko na moto ye. Nzungwa mape bungi te me bolingo. Natie maboko. Ankolo balobaka na nzela nyonso likolo ya bolingo papishako gabi. Izanavu. Osfat paka na kokota fulu dadi matundu. Na rose jardin na seyaga mvula. Jean-Paul Esai jipe mukendi de Bruxelles freelance mango ifi semene. Nazi choc na lovo yo e do bouche boucherie. On a dit jontenga ye papi. Tokomi wana nini, qu'est-ce qui se passe entre Jonas et Léo Scrum exactement? Vous voulez nini? Un petit derrière du toit qui fait reculer Bounza. Ah non, banal. Tala. Au moins makamambanga. Makamambanga. Herbo solo la raona. Tuna ba vie na otutu kaluji. Biso za ba na pergola. Makamambanga. Ibanda na biso. So lingo zongi sanga na esprit pergola na kozonga. Tokota poto kitoko. Ozomona. Papi Kalombo aussi, t'es un grand frère du quartier. Mais aujourd'hui, t'as réussir dans la musique, parce que t'es pas un bon. Depuis que t'as commencé avec ta voix là, sale. So, t'as ça pour désactiver, quand il n'est pas encore, ils ont désactivé. Te, kakipaka kokolo ezaka président et aranoko. Ah, kakipaka te. Na kakipaka te nga na okipe. Yo kipako. Na okipe nga ina kolinga te jeune frère na nga moko boy o ayebaki o ayebi nga ayebi ndenge na zalaki ayebi ndenge na zalaka ameka osa ndenge moko boy pourquoi parce que na yebi te po ay gaillard tout ko. Non? Tala jeune frère c'est Léo. Moi monoko ils a prêt à répondre tout le temps yo koloba. Ça je te le dis en face. Kotika ngai te makoboya ngai te mwasi moko te na mokili atambolaka na nzela bakoma elongi na ye fame okipe soki o mipesaki ezali motema na yo moko sheri o devie mama oderute nga pe na bonanga oh, mwana wapingwa kaba mokua hayo. Ya ngona ngamoko, wale za pona nga. Mamwe yo, hey mamwe, kwetu kujibyo sota twe, kwetu kweshima milale yo, oh chibela bela, nyunyua, kwela muchikota, kwetu kujibyo sota twe. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Ezaïna ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur.
Amoureux de la culture, amoureux de la musique, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage, mesdames et messieurs. Comme vous le savez très bien, la grande équipe, la grande famille des Coco Révolution News, notre chaîne en tout cas, la chaîne qui vous sert l'information, puiser, n'est-ce pas, à la source. Votre confiance, n'est-ce pas, nous fait également du bien, grâce à quoi, nous, de notre côté, nous continuons à nous battre pour vous donner de l'information fiable et vérifiable, mais dites également merci à celui qui est là, au four et au moulin. Encore une fois, Michel Combe, Aigle Royal, merci beaucoup, cher ami, pour le travail abattu. Nous, on est là, toujours à Saint-Denis, comme vous le constatez, dans ce nouveau décor, il est là avec nous, il nous a accordé son hospitalité. Aouti Moussika, Zana Moussala, et Belém en tout cas, Toluki, parce que ça faisait vraiment belle lurette que tout le monde en était. Pour la première fois, tout le monde en a Awa, au niveau, il y a Paris, il est là avec nous, artiste et musicien, chanteur, interprète en même temps. Côté dans ce place, côté on a je le confirme, il est là avec nous. Pichen Kalombo, Papi Kalombo, Bolo Yang. Ah, il m'a dit que c'est un moro. Avant de rasugi, ah, beaucoup moi. Malaisie. C'est la Malaisie. Je suis pas cabra, l'espèce rare, grand garçon, plein d'esprit, mais il me belé. Non, mais franchement, en tout cas, Pichen Kalombo, Léon a plaisir d'écouter Awa. On a des plaisirs et ça, parce que ça fait longtemps. Ça ouais, fait longtemps, 5 ans, presque 6 ans, tout le monde a été. Tout le monde a moi Kala, vraiment. Si je me rappelle bien, message Yasuka. Avant dernier message au Tindelanga Izalara Air Père Nanga Dayaga. Air Père Nanga Dayaga, en tout cas vraiment. Papa Kalombo, d'heureuse mémoire. Ouais, et Kendanga a droit au cœur. Et puis dernier message au Tindelanga pour l'invitation à l'émission. Mais yo moko kuto ebité que non, si au Tindelinga Wezaki fête des parents. Des parents, donc ça lui pena que Air Parent Dayagi au Tindelanga message. Na mukolo na bango. Des parents. Un message donc il y a un moyen pour tout ça dit n'a pas résister quoi il faut en tout cas merci ça me voit droit au cœur donc je suis là Naza Nazali vraiment pour na bateau tout bazolanda biso bolo yang ya bino yeyo ça dit ba question ça ya jo matope la réponse est ça yanga quoi là mais en tout cas merci beaucoup Chief Kalo on a plaisir voir écouter na olelo parce que na panama ninga mbadza en tout cas malgré va été mais tout ça te tenir je crois dans l'ingina na aborder le mot lobby wana mais ngana meka commenter dessus rapidement c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on veut on a des réputations à défendre. C'est-à-dire, vous rappelez, un dernier message na combien à l'époque où tu as perdre papa na yo, où il y a papa na biso, papa na ngai, quand je le dis, papa na ngai, c'est-à-dire, c'était l'un des meilleurs amis à mon papa, directeur Kalombo. C'est-à-dire, directeur Kalombo, tu as OZRT, tu as ASAP, Agence Zaire Presse, Agence Congolaise de Presse, c'est-à-dire, directeur Kalombo, qui affecté la présidence, na directeur Mato, c'est des grands amis, il y a plaisir. On a une publication, on a tout ça, on a le royaume. Il y a un biso pena, on a biso bana journaliste, tous à la moins, tous à la moins d'engue tous à la répéter. Il faut tous à la moins d'engue tu vas comprendre que nos bateaux, bah père n'a pas ça à moins fort bas en éducation et bien. Mais Pichen Kalombo, je crois, je me rappelle. On a botamé na commune de na quartier Ngwaka. Avant on a beau marché Barombo, c'est-à-dire il y a référence au babi, somme toi na quartier na biso, abi non qui pas papa journaliste. Mututo me moti chez biso. C'est-à-dire il y a le mot noble. Babi moi na journaliste, c'est-à-dire il y a métier noble. On a une réputation à défendre. Non, tout le mot important. Mais pour tous on a actualité les ces jours est passé nini parce que na monaki une partie à groupe ainsi que fallait pour pas aigle, bah ça qui descend na niveau à Pointe-Noire, Brazzaville, tout le monde ba prestation. Ouais, c'est jour le gars qui tourne comme un topé. Donc, nega tout baebi qui tourné. Donc, tu as tourné depuis le 23, il y a un mois passé, je crois. Tu as tourné na Bissoti, tu beti na Lausanne, tu beti na Bruxelles, tu beti na Amsterdam. Na Amsterdam, tu beti na Belgique 2 fois. Le rôle la continuité à tourner il fallait aigle à quitter Afrique abeta na Pointe-Noire na Brazzaville donc et senga ki bana mai musuba kende quoi et senga ki surtout ba instrumentiste quelques instrumentistes ba kenda ki na petit na biso identité ba kenda ki ba prester déjà donc ndenge zana ba déjà des retours côté pour continuer ba travail studio suite il y a programme Pesali toza na ba Copenhague tozana ba Manchester,
affiche ya munene babadine bande passante na niveau ya Amérique na monaki yango déjà. Non, wana ku ngana ko mana wana non o na osola na lo bana maka. Aux approches. Il y a tournée européenne. Ceux qui aussi si tournée européenne, tu as Copenhague, tu as Manchester et puis tozonga lisusu Allemagne, tozonga su Allemagne na mboka mo bo compliqué. Après mboka mo compliqué na yoka mutabeti na te. Donc ce to longwe wana après si kotoke tournée américaine. Parce que tournée américaine, donc tournée américaine, il faut mon plus et ça. C'est-à-dire un niveau artiste. Un niveau artiste. Sur le talipé, salo te represter. En tout cas, un niveau artiste. Donc tournée à moi moulaï, et l'enguinangoga ezalara pour accompagner musicien. Ou un musicien maintenant M majuscule. Donc au hasard star mondial. Pour découvrir Makambo Belé et Lengi quoi. Il y a un biso pour découvrir ça biso bien. Ouais. Pichen Kalombo délégation qui na o ne bazongi le moment on a un bio délégation il faut zonga le. Ouais, bah ça déjà. Et denga moi rapidement parce que la plupart des groupes congolais à la rasogi baza na poto, baza la verrouillé, so baza la identité na bino il faut basimbango, so bino bo s'organiser nini na kawan. Non, omoni biso toza groupe d'accompagnement. Et puis groupe d'accompagnement au ezapena tozo accompagner artistes soit artistes interplanétaires quoi. Donc biso toza na ba droit na biso ba droit na biso eza différemment na ba musicien ya ba orchestre. Comme quoi par exemple? Omoni biso toza na ba facilité à kosala mususu mutu so za na orchestre ko sala ngote. Neti normalement identité ya mutu. Passeport eza identité ya mutu. Orchestre bazara na organisation na bango ndenge bakangaka ba passeport a bato so nini nous on ne sait pas comment va évoluer mais biso toyaka artiste aponi biso toya ko accompagner donc ce qui veut dire tant to komi mutu na mutu azana pièce d'identité na ye. Total un programme ya artiste. Ce qui toza na programme te mutu na mutu ko vaguer na ba occupation na ye mutu na mutu ko sa pe ba voyage na ye ndé toza ba musu ba kendar ba ke Suisse ba musu ba ke papa kota ouais. Donc biso to évoluera différemment na ba orchestre. Donc au kangela nini wana eza peut-être cause à l'organisation ba orchestre na lobité ke ba sala mabe. Bon, wana eza organisation na bango. Na lobité ke ba sala mabe eza organisation na bango. Biso to évoluera différemment na ba orchestre biso za groupe d'accompagnement. Donc musicien aza libre. Artiste aponi aya ko accompagner na poto akopesa ye passeport na ye azala à l'aise akopesa ye ba programme na ye le programme eza ba programme ba concert ba programme studio yo respectaka yango kaka peut-être que tokoza na moi réunion parce que bazal place bazal belé il faut moko bo fandaka bo solo la so réunion ezali ou assister c'est ça donc makambo ko kangela peut-être que za makambo orchestre mais biso te. Merci beaucoup mais na niveau ya F victime, combien d'années déjà plus ou moins depuis aux F victime? Ouais, depuis Genèse, F victime avait déjà 17 ans. 16 ans, 17 ans, moi je suis là. 17 ans déjà, moi à 17 ans, azo qui est déjà dans la majorité, c'est-à-dire, à la classe, azo préparé déjà à bac. Il y a groupe d'accompagnement ya ngwana. Pour 17 ans. Vous avez la facilité ya kosala makambo na yo, vous avez un groupe d'accompagnement. Côté on a parce qu'il y a à boire et à manger. Maintenant, t'es content là, je suis là. On a pour la répondre à votre question. Boloyang, ouais. Parce que Bobandi na Genèse, il y a un victime. Au début, vous avez beaucoup interprété parce que dans droit chemin, vous avez mingi zagi bando interprétation donc il y a tout kuta. Si vous avez interprété mingi nan, mingi zagi bablo nga droit chemin, nga na mandako interpréter mon terre. C'était juste moi je faisais bon biso mingi au moniteur accompagner artiste ndazaka voix lead biso mingi zaka cœur ba solo vocal ezaka ba biloko ke non peut-être mutu musu akozala musu asali yango te musu asali yango biso yo titulaire yo zala depuis télé mawana ya na zoloba et lobité que il faut na interpréter mutu moko boye na concert chaque concert il faut na interpréter été mutu musu akoya te ngana ko interpréter mutu musu pa kozala mais na ebisi jour wana ngana interpréter ngo donc ba solo vocal wana tout ezaza nango à part ya chef à télé ouais ba likolo.
apara batonga ya tele kunyanga peut-être na droit chemin ezali na basolo vocal lokola ya barambo neti bebutwa lelo na ntongo nalamuki nasali inventaire ya vie d'amour na ngai motema nanga nzoka ekotaka baaffection makasi boye ngaki dibaye formation ya bachagrin na badouleur réponse nango ebimi egale tombo nakamwe mamaye na jeune nazali nanu adolescent ona signé nasi nakomi na makanisi ya kotikela mama testament et pourtant bolingo oyo opesaki nge ezalaki lokola pongi ata nasengi te fin de fin nazalaki na droit nango koroyale soki mwana mai mosusu aza te nga mpe nasali yango c'est ça quoi ngalinga de boye ngalinga boye soki neti boye salinga déjà bien en tout cas vocal on a dédié yango na partenaire na biso privilégié Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle na dédié au morceau wana na dédié yango mpe na Michel Kombe Aigle Royal nouveau marié. Ah, là, on est nouveau marié. Ah bon? Michel Kombe, la PCV Mbote, Aigle Royal, nouveau marié. Nouveau marié, là, on est ba norme ndea, il y a qui marié pezala. Il y a ko sakanate. Donc, ils ont dit ba mère balingaka moi fidélité pezala. Côté on a la confiance na. Côté on a bien la confiance ça. C'est ça quoi. Alors on a bisoté. Côté on a la confiance na. Alors habiloté. Alors habiloté. Ah bon? Tenga te bin. Na bisoté, na bisoté. Bon, c'est juste pour rigoler en fait. La zone relative Kalombo 17 ans de carrière na F on est na 4 victime mais aux amoto ya kala utakala yankale yo moko yebi la chaque fois la gouta na yo na senga ko loko moko boye on a mis de yango na ngamoko yebi loko ngala senga ka yo on a de na moto na mis de yango na ngamoko et loko moko ya Delta Force ya loko moko la Musa Yampanya ah ouais bon on a mis de yango na ngamoko bon na Delta Force ngata on a Delta Force na comment interpréter papa fait Pépé Calais mais na zo batté bor nini ya moment ya folk boye obeta nzembo moment ya folk boye ya lelo mo boye wana na mide dia ngona ngamoko wana za pona nga mamwe yo hey mamwe kwetu kutibyo sotatwe kwetu kweshima milale yo chibela bela nyunyua ankwela muchikota kwetu kutibyo sotatwe. Voilà la vie de non mais je t'ai c'est une belle expérience hein. Ouais nayaka na esprit on a été yango na opesa nazo remercier le président Lofombo parce que tous avons un problème moko na ye groupe muto bando interpréter fait Pépé Kalazara yo bigande ba musicien banduli sende tous avons moi le lendo moi nini ai a keniti moi pembeni président Lofombo tali abino ba capacité yo za nango yo mbaka ba voix belé oko interpréter yo rolongole loko on travaille senga ti et comment les capé si mais et comment identité réseau ndamoni yo boya oh et comment peno pemi be to pemi pina to die pendule wa bana oh mona wa pisheri nyawa kabaki mpoko oh mona wa pi mama so swa kabaki pese c'est moi seul qui n'a l'élite papa Badjo Mukeba, petit frère propre Badjo Mukeba, na Silas Katompa, na Stuttgart wana, Jogwa Mboka, talaka kaliaka wana. Nga pena profiter ka lwa yo saluer, nga pena saluer. To de dia bango ba biloko ba ngai badadi matundu bazolanda, ba Dekos Mukoko bazolanda, ba Justin Wela, donc Serge Maseba, yebisa le boss Mike Makema. Bolo yangi yeyo, to so la rande to so le ça bien. Bolo yangaye na droit chemin, tu commis Arsenal. C'était quoi la première intervention au yayo personnel, c'est-à-dire groupe et salami, ma structure et vandi, bandi siko ko frapper. Moi déjà ba Olympia, c'est-à-dire beaucoup tu dans la virage mon sous beaucoup autoroute. C'était quoi la première intervention au yo mo nous conscient que er intervenir nango noko avec des exigeants, er yo qui on peut habiter. Bolo yang oye bolo yang yeyo ouais ben solo vocal à liboso na sala na groupe ça
fait longtemps maloba nango attends pasi eleki chibiluwengo na nzoto na nga lokola na perifa mboko yo ambute lokola shi poko koleleleki Bernard siasia yoka kolela na ngai ye sans solution mal à l'aise vocal on la tambola ba note d'une manière musicien moko bona kotanga pe kombote na kotanga kombote pona bomba kaka musicien na mukili ebi tukutana ya biso ba congolais ouais ya biso ozo ki le roi ba Luciana ki le roi ba Rio ozo kende ba nga caché na nga yango na nga na kotama ozo kende nga za kotama wa tukutana la mission en tout cas a expliqué nga bino na ebité a bisinga bi ayoka ba vocal mais ba note nga na toucha en tout cas na yoka na ba solo vocal on a pentatonique te o vena se mener ba dolo pa seleki chibilu wengo na nzoto na nga lokola na perifa mboko yo ambute donc ça dit bato ba yebi musique ba comprend les places là qui exercice exercice voilà après te oya na ba nisa nga na boy balongola matiti pene ya lilita na nga mekusu azolia nzoto bazoki pete mama kazibula boy bake mama Igori azali songe na lotaka tane somni Laetitia basembe jobu mbala Evangeline le bouclier li pasa bambongo na jobu après tolongwala toyo okende na gynécologue avinanga Jerry Voka tango nga nabelaka komaka motive na traitement bolo yang sote nzonzinge Alex Bassan domicile bafia couloir botike langa félicité wate kuna ngai biso caché ba caché toza nango eza ya ba caché ya ba via biso la Sacarlito ba ngaku na okina on li caché na nango na okina père na biso moi OK jazz boy papa lokombe siko ba caché toza nango mutu jamais ko douter nango pourquoi pas c'est ba nyonso ba tout ba passer na caché ba benga maka ba grand chanteur na mbogo Luciana ba vie lokombe la Sacarlito ozui venanga roi Babel wa banjelu ne ba santo viana bebi ete mazabo viana imba na mouvement nini oya na njili na nini ndimelanga tana ndoto osilisanga kwitia lolango mais vena ba son ba nini tambour le valois donc ba caché oyo ça dit mutu moko ta imba caché abenga ma fond chanteur et puis nayoka pe master moko pe et pas Redi Amisi et pas vina biso ba ilo kanto ba ndo imba caché ba imba na nzembu moko boye na ba ndeko ma master na te les boss comment on est qui roya qui bikimi et boss oui les boss caché ouais ma caché auto ya petit Kalombo na 17 ans pour parler dans ce qu'il y a F victime parce que vous a parmi ba vaillant soldat so ba bengi ba généraux au bazo remplir ba loyaux service na bango yo za na cadre et bien za cadre bazo assumer rôle ya chef à discipline na mouvement tout à fait na 17 ans de carrière wana na ba intervention za ebele toujours attend pour avancer na malembe na so yo mo mitali carrière na olelo qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé jusque là et là ils ont réalisé tes albums et puis le roi tous un groupe d'accompagnement tous en attendant biso oyo ba permettre à mutu na mutati nzembo raison pour laquelle on a déjà deux chansons formol na champion donc le etikali ezaka album pour ba tuba comprendre puis na ba capacité artistique nyonso au bolo ya ngazaka nango donc c'est ça quoi album kaka mais ba pourquoi na tuna ki pona bine na ore bondir nango formol et na bina oye ba place na bi place na zolinga na kitela na bina mo na place oke formol et sali makambo nango ne fallait ça là champion payé et puis si makambo nango mais en fait avant tout ce qui nous sauvait quand on a YouTube beta champion et puis na pembe no komi Papi Kalombo au monde nango robima un très beau clip une belle chanson mélodie c'est ngasko nazara fan mingi ya musique en dehors ya maloba ba mélodie kaka no ezwakanga
Tes mélodies, au moins, on a la raison. Bah, tu vas comprendre. Tes mélodies, ils ont une base de nzembo. Na ko peso exemple moko mélodie au moins tant to ala ba petit. Obi kasa vesala maman na succès na Congo. Maloba ku toyoka te. Toyoka maloba te. C'est-à-dire to tikala jamais ofanda muta qui crée le web ya moté. To éviter mais kasa vesala souka na succès. To kanga ama même maboko. Michael Jackson ta bandaka o nini. Pile. Et le réseau rabusé ça mélodie. Mélodie ya monte la base. Est-ce qu'on a fait sa question dans Gaï? Non, tu n'as pas de peut-être besoin qui t'en été à travers l'émission. Au bas, ça l'exercice, on va ça le rôle en na ebi yango besoin que sous temps un an préparer émission na réyo qui ont les sous et ça lui a plaisir une belle chanson mélodie qui toko texte ya bien parce qu'on a quatre sanité zate les arabes bolingo et puis qualité ya clip ya kitoko o yembeli pe mutu moko boye oh bon personnellement tu éviter mais tu éviter qu'à soutenir là mais ça na soutenir un peu pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Et puis, et tombé une époque, il y a des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Chef Kalombo. Mais qu'est-ce qui avait fait à ce que Nzembo, wana, œuvre, wana, mwana, na oya mi balé, wana, a éclore au niveau, ma casse, c'était par rapport à Combo, et puis par rapport à la structure, au bino, évoluera, est victime. Bon, au moins, au salaire, tant au sali, tant au boti mwana. Il faut assurer que promotion à mwana. Promotion, na sala promotion, na niveau, na ngai. Mais na sala ngote na rolo baté na sala promotion à niveau nanga mais nazo continuer ka ko sala promotion à niveau nanga comme c'est une chanson rumba na rolo mbangote au moni bat loko la bino boye la témoignage aux zoloba en tout cas nan na tikala ko mona muta yo ki nzembo wana te kalo ba ezafo nan na tikala ko yoka muta yo ki nzembo wana lo ba ke eza pepe te tout a féliciter nga na nzembo wana et puis na ba artiste musicien belé ba benga nga pona nzembo wana ba féliciter nga. Bon, il faut vous comprendre, peut-être de mon côté, on a le droit de promotion dans mon sala, net niveau dans mon les acquis insuffisants. On a bombé là. Par rapport à niveau, il y a œuvre, promotion dans assez ma casse. Ouais, donc, il faut dans ça sous effort, on a multiplié effort, il faut dans ça surtout on a multiplié effort pour la promotion en Nzembo. Parce que c'est une chanson oyo, en tout cas, sur Oyoki Yango, Oyoki texte. Oyoki mélodie pour nga benanda bunanga mélancolie nga na vanda ka benana mélancolie soko yoki yango omona o comprendre que no eza nzembu moko loko eza rumba donc dans département ya mawa loko eza na mabina te donc eko pola te na ko peso anecdote moko loko nzembu ya OK vas-y ya ba magic system o nini premier gaou n'est pas gaou et yaki ko éclore après 5 ans ouais. Pourquoi pas c'est ma bine à la quantité que non te nzembo eloko ebomaka nzembo ezaka soki nzembo eza na mabina danse ekomi ya kala soki danse eza te ezaka ke nzembo moto ayoka nzembo asepela na nzembo donc temps ya promotion esilaka te donc lokolo oyebisinga boye biso toya bato toyokaka conseil opo eza na bato bayokaka conseil te biso toyokaka conseil lokola biso toyokaka conseil tokosala effort tobakisa promotion kaka na même ordre d'idée na faire avancer réflexion nanga c'est-à-dire yo ozali vaillant soldat. Par là, je m'adresse à warrior tout partout à travers l'univers. C'est-à-dire, vous êtes un vaillant soldat. Et vous êtes l'image, il y a aigle, l'image, il y a fallu. On a eu plaisir, on va en parler, mais on a survolé rapidement. On a single, le tout dernier single, bloqué Bimi. Il y a quelques jours, paf, 1 million. C'est-à-dire qu'il y a ça, la bien ma casse. Mais Nathalie, champion, aux dernières nouvelles, on a 125 000 vues, et même pas 5 000, même pas 1 million en 2 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que les qualités de c'est entre Warrior, appui na bango par rapport à la star Fali Poupa, et puis soutien na bango envers Bino Bato Bozo constitué force autour de l'artiste Fali Poupa. Donc, baza na matoi ba na misu ba mona rappel ba yo kaka. Dès to solo la boe pe na yebi ke ba Warrior rebelle bazo landa passe ba yebi ke Bolo Yang voyage soldat na bango za yeyo azoleka azosolola par rapport à ye et puis par rapport à mentor na qui est aigle donc bayoki en tout cas bomika kotala pe mupandia surtout babino bato ya utakala babino ba pamba précurseur ya mouvement travail yango moko na trop sûr que c'est un travail bien fait clip nickel donc bino bokende kaka botala bozala dessus te boyo kaka yango bo télécharger que ça langa bien quoi parce que
oyo soldat na bino quoi. C'est ça. Merci beaucoup Boloyang. Mais la carrière na yo, na F victime, s'il faut côté sur 10, au pire combien? Et puis pourquoi? Quoi tu en as pourquoi? Carrière na côté 7. Pourquoi 7? 7 parce que réalisation album yango ndemu te bakisaka pourcentage ebele. Na habité ozoloba sur le plan tout carrière na yo 17 ans. Sur le plan total sur le plan notoriété. Notoriété déjà c'est bon parce que bolo yango ayaka liboso o ayaka na bandela F victime eza bolo yango te. Eza bolo yango te. Moi ba valeur comment moi makambo ebele. Matériel, j'aime pas parler de matériel parce que ça m'a rambo. Et là, ma vanité, tu lingango. Ça n'a pas vanité, mais tu lingango, Michel Kombe. Lelo yambi boloyang. Tu lingango, c'est tu lingango, bena. Lelo yambi boloyang, aza quand même à l'abri, il y a besoin belé. Aza à l'abri, il y a place à revendre. Aza à l'abri, il y a moyen de transport. Aza à l'abri, il y a tenue vestimentaire, etc. Vous comprenez que non? Dolce la ndinde on Dolce balanda Ralph Lauren ba okutana place na vanité lingango non soki toke na tiagi 7 pourquoi parce que côté oyo nga nazo se sentir na lupene moi mi makasi te nga na besoin ya nga za artiste et musicien na besoin de défi. Nga ça me suffit pas de faire au sali solo vocal ou au sali nzembo moko na comprendre neti bato comprendre des artistique na ngate parce que moi j'ai plusieurs musiques à moi nga na ba musique ebele o nga na yebi na kati parce que tokola ba moi Janspile moi nini tout ça nyon ce quota on comprend c'est na kokomaka na 9 jour bat ba komona bolo yang na 4 titres ya mobimba pa on comprendre ce que bolo yang na nini bolo yang na kati musicalement parlant quoi. C'est ça. Le bien le mot très important. Est-ce qu'on a répondu à la question parce que yo mot personnellement au pays sa cote et puis bah la biso baza dupeté c'est-à-dire bazo comprendre par où toujours évoluer dans la questionnaire na biso. Mais bolo yang yo mi PC 7. Au côté carrière na yo 7 sur 10. Pour argumenter n'est pas na tuna le pourquoi. Mais du moins moi personnellement to la mukaka na réseaux sociaux parce que tu as à tout moment. Je cite bien le nom de l'Andi, frère Nayo, c'est le Scrum. Je cite, en fait, dans la illustré image, par ses propos, d'abord reconnaître Yo comme grand frère à quartier, et puis les deux, à lobby, carrière Nayo, et s'imbatter dans la musique, parce que tu n'es pas un bon. On a dit un mot, c'est le Scrum, Mr. Poutine. Avant de commencer à un niveau, il y a un argumentaire Nayo. Qu'est-ce qui se passe entre Jonas et les Scrum exactement? Non, mais c'est Léo, c'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère que j'aime bien. Je comprenais que c'était dans une émission, il y a un confrère Nao, Teddy Mola. Bon, Teddy Mola, on te salue, cher ami. Teddy Mola, il y a eu un moment. Bon, je parlais. Dans ce là qui par rapport il y a poser une question par rapport à ma camo ya côté qui est à la guillotine. Là en tant que grand frère, il est moi le grand frère Moussala grand frère au conseiller en tant que grand frère, on appelle ça qui est conseil. On appelle ça qui est conseil en bilan. Ou tu bimisa au plus na habité ce comme on nini. Ou tu bimisa état d'esprit. Ou tu bimisa au plus na yo. Et ça aussi mbaté. Pour esimbité c'est vérifié et vérifiable que esimbité parce que attends un point à venir na bango na luango na mutayo ba ngote na pesi conseil attaque grand frère na ye a ebisier que lande la promotion album na yo oyo esimbité au lieu olandelaka makambu ya batu mais subitement na peine tikara yo na tali na ba réseaux sociaux petit frère akati pongi na 3h na hôtel. Mais c'est là expliqué. Bon, si ça bien a répondu. Petit frère Akati Pogi à 3h pour Asso la vie là
aloba sikoyo babétise oyo azoloba alobi nga naza bon te ok nga sikoyo na comprene nga bi bon petit frère alobi nga naza bon te naki etala sikoyo ki bon ya petit frère nake kaka na YouTube jeune frère na nga nakoti na YouTube outi osolola makambo ya champion eza na ba 125 000 vues na 2 ans. Na 2 ans. Est-ce que oyebi ke bon c'est le bon musicien de Bandal ana banzembo mosusu esali 6 ans eza na ba 17 000 vues le bon de Bandal oyebi ke c'est le bon donc il est bon c'est-à-dire il est danger na musique ana banzembo mosusu esali ba 47 000 vues il y a 4 ans. Parce que je me demande, grand frère en tant que grand frère, n'a pas su au conseil, l'andela na nous et puis nzembo ne moko bo auto abimisaki na landeli ka makambo na landeli makambo kaka après makambo connerie na yo na auto. On comprend? Na yo kota na landeli na yo mona nzembo ne moko auto bimisa soki clip mo oyo ya auto bimisa donc clip ne atieli mutema na album wana auto bimisa ngo dernièrement soki baleine soki chose soki Baleine bleue. Yeah. Vous êtes d'accord que ça clip pas bien. Presque une année. Vous êtes d'accord que qualité clip presque une année. Papa, presque une année 55 000 vues. Les bons de Bandal. Bon musicien. Tala ba exploit ya bon. Mais si on a expliqué on a 2 chansons, il y a Pamba. Formons les ans à 220 000 et quelques vues. C'est vérifiable. On va vérifier. Sur Otali Okei, Otali champion, ils en a 125 000 vues. Yomorucho le bango. Aussi comment Moutaza moins bon, Bazotali trop par rapport à Yo Moutaza bon. Donc hier Nzembu Oyo peut-être cause à la momba vieux beleza au bas côté là. Nanan. La musicien au bas côté là. Featuring, ça peut featuring na fallu. C'est ça featuring. La collaboration. Les bons. Et ça collaboration. Bon ya Bandalungu. Ba côté la gaé. Ba o ba côté la gaé ndeke ndaka moi bien. Mais o yemo sala. Yango soki baleine chose et outé bima. Baleine bleue. 55 000 vues na une année. Presque une année. Problème est ça, jeune frère nanga ngala ko lembete na ba conseil. Na ko lembe na conseil te parce que la jeune frère nanga yemo outé loba ngala vie na ye. Jeune frère, tika ko swana na mukili mobimba. Ils distraire yo. O swana na ba pasteur mabe, o swana na ba footballeur mabe, o swana na ba théâtre mabe, o swana na ba youtubeur mabe, o swana na ba journaliste mabe. Ils perdre des repères. C'est concentrer la musique na yo. C'est concentrer la musique. Et ça le bien. Et ça le bien. En tout cas, on a habité ba Congolais balinga conseil te. Congolais alingi akosenga voiture so bapesi ete kande komi ya kande éternel kande silaka te Congolais nako poser cette question. Poser la question. C'est quoi mutuna na ngeza bo ngala tikeli autant suffisamment yo peut tikela nga souffrir nga pena tuna mutuna na nga. Ouais. C'est le hasard libo maté quand même. C'est-à-dire à chaque action correspond une réaction. Ce qui est à zoki temps ya ko réagir ko tanga na kombo na yo, ko tanga pe kombo ya DRG no liaki. C'est-à-dire ils ont réaction par rapport à l'action au bino de bobanda et bino bobanda qui est le bino bobandi une émission après il y a qu'on réagir et qu'on répondre ne bino papa il y a moi là on a oublié Congolais alingi conseil té ce ba ebisio tika ko kipe makambo batu kipe makambo na yo pour makambo na yo zo marcher bien té il y a conseil té ko finga ni neza allez ya komi na niveau lo banga c'est le papa baleine chose 55 000 vues. Nga so na sali 17 000 vues. Hein? Na nzembo sali 2 ans. Na komi youtubeur, na komo swala na bato nyonso. Oh. Quelle intention? Ouais. On a qui biso bongo. 2 ans, 17 000. Si mais bon qui quand on a abordé na sens wana, obi baleine les a so 55 et quelques, on veut bien. Mais car même album on est même qui est Belgique, et même États-Unis. Il est tamboussé quand même. Azo qui est de Londres, quand même album, qui est d'Angola, le même album. Rose en a moins de vues sur Facebook, mais sur le terrain, aux tamboussé ça va choquer, ça va fonctionner. Nako se focaliser na maramuna été. Qui est la parenthèse? Ah, na parenthèse sur ba voyage na zoloba. Voyage za nango vacances, ba tout ba kenda ba vacances ça. Otala ki salt. Abeta na salt. Ezayi pe kara na ba. Kara
elaki totalaki yango biso tu akatisa te totalaki sale so otalisa kodésactive kaki epa kokolo eza désactivé te kaki paka kokolo ezalaka président eyaka noko ngai te nakakipaka te ngai naokipe yo kipako ngai naokipe ngai nakolinga te jeune frère na ngai moko boye oyo ayebi nga ayebi ndenge nazalaki ayebi ndenge nazalaka ameka kosala ndenge moko boye pourquoi parce que nayebi te po aye gaillard te po non tala jeune frère c'est le omoi monoko eza prêt à répondre yo tout le temps yo koloba ça je te le dis en face il peut y bien bien. Merci beaucoup, Chief Kalo. On a moi transition, c'est-à-dire na pensé na oya biso par là je vois Tom Smato et mon frère, je te dis bien des bonnes choses na yo so na monio il faut na mona. Président Dodi Ilunga. Président Dodi Ilunga, on a vu les tout puissants quoi. Là on est le président Dodi, ambassadeur Carlos Samou, bino tout en tout cas. Sona eza famille na ngai ezali base na ngai mon frère tika na souffler ta puis na bossa na tout jeune frère nga kende boité tout na moko na bossa na été Freddy Usungu Njate yebisa Tom Smatope bino boza yanga quoi na bossa na bino te puis dali Vancouver Kokodi Koko ba je profite de l'occasion na pesa pe bambote na Junior Yalala ya Aisha Londi Junior Yalala ya yo yango na Anthony Muzui Golden Boy Rodriguez Diwa, les douaniers les plus suspects. Dans na Panama. Yagato Sola, Nengezala Kaka, Maluma Kem, Mukaji, Maluma Kem, Yayo Yangwana, JP Batiki na Lyon, Dadi Matundu, Justin Wela, le boss David Mangaya, ya maman Fanny Tshisekedi. Plein de respect, le boss. Na Boumsou Boria na Bango, Bango. Question na Tuna Kiango Mani, mais le qu'on a profité de tout dans mon pays parce que Yosa parmi cercle Oyo, Boza. Aux en fonction en cas de victime. Tout le monde qui a tout le monde a challenge bandit déjà. Nous avons moni bandit so mingi ya boisson de personne qui répondant et ba mona qui flash au na. Ba base est honorable. Bo sa biso tifoid ya joueur na so mo kala vite beki. Bo beti biso beki, bo na biso na bloquer. Mais quelle intention? Moni matope, moni aigle. Aza la musicien moi a pétri de talent. Moi si tu dans la studio. Tu dans la studio, on peut ça révélation mon banzembu musu. Banzembu musu tozo mona ndenge azo sala nzembu, azo tonga nzembu na misu na misu. Architecture. Donc azo tonga yango que azwi pena non ndenge ni guitare beta boy pesi de papa abando tonga nzembu. Omoni bloqué. Karaboy to vandi karaboy na studio. Ndenge ni beta na pa. Si vous avez 1 million de vues. Dans moins d'une semaine. Bon débat. On a bon, on a très bon. Et puis merci de me corriger. Voilà génie. Voilà très bon goût à ces génie. On comprend. Honorable Ezali. Terrain, album eza bisote ye mo ayebi système marketing nini en ça un album na alingaka pesa honorable à retenir ngo ayo pesa annonce mususu ya science fiction nzembo mo lingo ma science fiction à retenir ngo inspiration à bloquer on a tout ça ba tifodité ça ni ba fin de Vinicius apote biso na opesi benza ba album ezali kama na zo biso eza meilleur album rumba oye na na salate. Je te dis. Quelle attention. La mission meilleur album rumba au aigle à Sali. Au l'équipe a bomné tout à Sala et à mon réseau. On a prétention tout assurance kaka. Té, mais biso to za on a tout le monde m'a maison les dans le studio. Je te dis si pour la c'est-à-dire un monstre quoi. Un monstre. Tant que na lo bara aza hitmaker. Comment il bloqué ça la mine à 2-3 jours et bimi tala marambo et ça. Pour mon ndenge bimi on les a té salama kala nini té enregistrement lobby enregistrement lobby na kuna to sali image wana il y a des images mo ramasser et puis na challenge côté na studio lobby après yango e bimi 1 million de vues na jour moko a hitmaker yango nazo ebisa ba warrior tout album ya rumba o ezo salama
banda aigle bano sala ba album rumba ou eleki album o ezate opesa nga raison pour comprendre que bobunda na bino moko tianga humanisme pour comprendre mambolo bon nga lo lo bate pour comprendre que bozo bunda contre bino moko pesa nga humanisme Naki la solo vocale. Kene na yo keka na boyo. Après okena na référence. Wana tie maboko na moto kilo sanya mapate me abolingo. Na tie maboko na moto nzungwa mape bungite me bolingo. Na tie maboko ankolo baloba kana nzela nyonso likolo ya bolingo papisha ko gabi izanavu. Osvat pakana kokota fulu dadi matundu na rose jardin na seyaga mvula Jean-Paul Essay jipe mukendi de Bruxelles freelance mangoi fils mende na zi choc na lovo yo e do bouche boucherie on a dit jontenga ye MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. na disjonctenga ye jomatope franchement morceau oyo permettre ngana na benga bande rebelle parce que rien à soirée moko les ala bongo le 13 août na 20h c'est-à-dire Fire Basket et puis na jeune frère na biso DJ Lutonadio to bengi bino en tout cas boye belé na spécial festival make-up les adresse les bongo na 16 rue de l'Escouvrier Awa na Sarcelles Awa donc premier cas biso na Saint-Denis Awa 16 rue de l'Escouvrier donc tout na wana le 13 août na 20h boya ebelé ba chéri ya bien ba noko ya bien wana o bana ba bilamba na bango ya été ba lingi mo libanda et ça la bien Fire Basket ainsi que DJ Lutonadio Fire Basket en tout cas spécial festival make-up tout na wana ba invité pe ba ozale belé en tout cas ça la biso grand plaisir Diabolos et puis les autres amis ba ozala wana ba oya yo dédié bango pe vocal parce que eza ba oya yo ba chef d'œuvre ba boyo ba ngai Kael Dominguez petit nanga Kael Dominguez totanga kaka po et to comment otanga il faut la liste de bavard Kael Dominguez yayo yango wana Jidi Tumba compresseur yayo yango wana honorable Oswald de Paka bébé Bercy Poison Kasereka champion so nazotala na mona lipasa bambongo na Jobour so nazotala na mona Jobour Mbala Angola et puis Jenny Eradi yayo yango wana petite sœur propre Michou Kalombo Jine Molengi Dekos Mkoko Jine Molongi Jine Jine Molengi yayo yango wana Jine Nature Salam loba kana nzela nyonso likolo ya bolingo papisha ko gabi izanavu Oswald paka na kokote fulu dadi matundu na rose jardin na seyaga il faut la richesse na rose jardin na seyaga mvula Jean-Paul Essay jipe mukendi de Bruxelles freelance mangoi fils mende na zi choc na lovo yo e do bouche boucherie na disjonctenga ye classement on est bizarre la principe oya ngai en tout cas mon grand frère Tom Tonton Kaya là nouveau marié tous années à na Paris bolo yang yeyo o ayemba na Kester King Kester Menea o ayemba na Madilu system yeyo Tom Kaya là ba petit mo boeka na lenge o sola ne mo mona ka niveau kande zo kenene misale lo mais bolo yang tola mukaboy tola musika o kenete c'est-à-dire le mesdames et messieurs le 29 octobre de cette année c'est-à-dire 2022 un grand événement, ils ont un stade des martyrs. Moi, je vous invite en tout cas pour ma part, tout balingara culture, tout balingara musique congolaise, tout se retrouver parce que tout ça n'a pas tout ça n'a pas pour soutenir Batalan na biso. C'est-à-dire, fallait pour pas aigle, na ba polen na ye ba bolo yang, ba wana au four et au moulin pour bino bato bolingara culture qui ne le bosso, boss a suffisamment servi. Mais bolo yang ngana lingi, tout tirer ba leçon parce que balabara, et là au mot balabara, quelquefois l'exemple corrige mieux que les conseils parce que bis na mingi les conséquences les conséquences ngaza mingi na esprit wana ya l'exemple corrige mieux que
les conseils. C'est-à-dire, exemple, on les a dit que pour tirer la leçon, il y a des comme quoi na dernier concert dans le stade de Martyrs, il y a Wenge, et servir peut-être des leçons na bino bozo et puis dans le stade de Martyrs le 29. Pour retenir net nini. Il faut éviter pour au jour on est à la réussite. En tout cas, moi, personnellement, dans mon avis, je vais bien, et les gars, ils bien, les gars, ils bien, donc, dans mon avis, commentaire, dans le mais dans le ça va, warrior tout. Warrior tout. Le 29, c'est-à-dire spectacle, les allants, on a ABC Bino, les Ayaliboma. Spectacle, les allants, les Ayaliboma. Spectacle de ouf, quoi. Donc, il y a, on a un stade, stade en lumière. Pour les un spectacle, il y a lumière et les allants, il y a, et là, au monde, on roule bas. Tous une équipe, n'a pas de voyageurs en anglais. La lumière, la son, tu travailles dans Accor Arena. Mingi tu dans voyage, tu dans côté à Côte d'Ivoire, spectacle. Il y a grands événements en fait. Ah ouais. Mais na kin batika na ngoya au complété. Sikoyo na stade on a l'équipe et ils allaient au grand complet. La lumière, la son, maramutu on a dit bah on a un spectacle. Chronométré maramutu qui toko se venait par OCP là. Donc avec la zobombela bango maman na surprise ba on a la surprise en voilà. Mais toutefois banzembo ezara banzembo bolingaka. Et puis tu as un problème à répertoire. Oui, mutuna na ngai. Nali ngana tuna likamba. Na zelo sisa fona tuna ce répertoire. Tu as un problème à répertoire jour on a parce que omoni bilo mingi beta matin na Bercy et tu peux tu na posa ba bilo na telo mo beta mingi te mais lo wana et misala pour mon ndenge nango. Na mone pas mingi na mona. Yana clip te, yana nete. Récompense na ngai do. Chaque travail mérite un salaire naïté. Talisu mwezana salaire nango edo. Oyanga salaire bolingo wapie. Non, na ebisio. Toi na yamana omoni ke stade na biso ezwa pena temps ebela spectacle parce que aigle souci na eza à servir pena mutu tout oya wana. Malgré bien sûr que oui, tu dois comprendre que non, aza tellement dans banzembo succès ebelé. Na éviter ceux qui banzembo succès on a tout et que soit tant tout ya spectacle. Mais vous allez servir na tube pour yé ça dit ah na éviter quoi. Ça dit boyaka. Yo mozo ça dia séduit, yo mozo ça dia séduit. Ça dit non on a déjà Nicolas podium voilà. Ça dit que beba na niveau pour Chef Kalo, ta la caméra, ngana lingi tout ça qui on peut na emani maintenant ça on peut na parce que yo za parmi ancêtre ya na nenge ya chana nenga bandal wana benga bandal. Kongo mo bemba ba o ba ya ba lingi o ya poto ya partout ba ya. Na mo na base na bango yo benga bandal. Mabele mame. Bolo yang yé. Bolo yang yé. Bon, yé. Bah moins bonté, bon, yé. On comprend. Boya on a ils a fait nabino. Talara natif nabino, aigle. On comprend. Talara ba biso ba bolo yang. Ba bolo yang ba notable, ba bandalungu wana, tout ça wana. Donc boya tout c'est là tout ça la fête. Qu'on fasse la fête ensemble. La musique est la musique ya kitoko. Donc maramutu ya kitoko. Boya bo c'est là. En tout cas, bandalungwa, ce boyete, ils ont le droit de sopinga quoi. Parce que aigle comment y a partout. Ngana zap aigle zapeka ya bandalungwa, mais azapé ya partout. Babiso pe toza bato partout mais mabele mame ego sopanaki. Alfred Boyim beaucoup t'as vu ça bino, il y a un drapeau bandal. Jusque là tu comprends être drapeau bandal et ça va couler. Bandal remis dans drapeau là moi. Bandalungu Alfred Boyimbo voilà. Bandal est remis dans drapeau. Donc na saluer ba bureau na biso parce que bango pe bazar bazo encadrer biso ezo kende pe moi bien, ezo kende bien moi bien té. Fefe Gogo Fergali la merveille. Nazo mona Cyprien Nzolo gagner bango. Nazo mona Ejiki Tenge. Nazo mona Dikulu Media Tampangi nandi Dikulu Edi Badiata. B52 Balondo mobile ya malor. Ngapena bezi na Canada Patrick Ilanga. Ouais. Patrick Ilanga na Tio Salam. Ah kitoko na opesa pe masalanga Jino Lia Kimbunza Mbote.
Yayo Yangwana. DG. L'homme qui ne recule jamais devant l'obstacle. T'es Moussa tout à reculer. À reculer. Un petit derrière du toit qui fait reculer Bounza. Ah non, banal. Tala. Au moins, Maramambanga. Herbe solo la raona. Tu n'as pas vu na auto tout kaluji. Biso za ba na pergola. Maramambanga. Ibanda na biso. So lingo zongi sanga na esprit pergola na kozonga. Tokota poto kitoko. On comprend? Chief Kalo, Stade des Martyrs, tu as dit parce que on est bien à Moboko, on va bien aller à Moboko. Stade des Martyrs, tu as tout là, tu as Mkamikolo. Est-ce que tu as risqué de se retrouver dans l'autre côté dans l'arène? Oyo, banze mo mingi beta ma bino besoin temps pour intervenir dans basolo vos côtés. Parce que mingi za banze mo yemo elle sur le devant de la scène. Non, et là au moment où tu vas comprendre raté, biso ça, tu y a quoi accompagner Aigle. Aigle a une vision na ye. Biso za groupe d'accompagnement. Au moment biso net aux alaka. Non, il y a moi na zoloba. Un jour, il faut na sala, un jour na ozwa temps au sala album. Pour comprendre la facette belé à Bolo Yang. Pourquoi? Parce que dès que tu as une autorisation au concert, moi je peux faire un concert à moi. Na zuba na mai na mouvement, bah qui peut accompagner ngai. Donc accord arena to yaka ko accompagner Aigle. Donc ça des martyrs peut vous accompagner. Mais oui, eza martyr na ye. Ye mo ndé a programme na ye a ko sala. Peut-être ya ko bon, ça va côté yo bacha vocal, solo vocal, côté bacha solo vocal té. Ils ont changé na elo côté déjà kozalaka na ye ezala déjà moi elo mo boye mo iteke batu misuku tu ko finga ye ezo sala bango kozala na ye ezala déjà elo mo boye. Merci beaucoup Chief Kalo, tu reviens pratiquement na souka na bindero batali biso lelo ba retenir nini na passage na yo et puis un dernier message et puis ngana désannoncer na ngai. Donc bateau batali nga ba retenir que mouvement na bino eza na tournée, grande tournée euro-américaine. Bientôt tout aussi sa tournée européenne, tout ce qui est américaine. Donc Aigle a ça il a bien album en rumba, meilleur album en rumba ya Vinae, banda au sala album en rumba ya moi sala. Et puis rendez-vous il y a année où ils le 29 octobre. Le 29 octobre tout kutana. Le 29 octobre tout kutana. Stade des Martyrs, Boye Belé. Et puis, il y a un débordement pour les Warriors, ils ont 2 millions na Kinoa. Et puis, sans compter les Warriors, ils ont Talibanda. Donc, Boloyang Yabino, l'élément absorbant, Chupacabra, l'espèce rare, garçon paramétré, toujours correct dans la Malaisie. Zélo, ok, Nangato, ok. Merci beaucoup Boloyang, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien dans la remise à Souka. Nabi qui n'ont qu'à boire na Boloyang na bopépé calé. Prenez ça yanga na mi de diamant na ngamoko. Voilà un million sur la minga. Voilà la pour la ngamoko. Mais en attendant, permettez quand même na pesa grand merci de notre botal biso de partout. Merci beaucoup Michel comme Aigle Royal pour la prise de vue, pour la réalisation. En tout cas, merci beaucoup pour le travail de qualité. Ozo continuer quoi battre pour banu batal rabiso base à la servir na remis na Souka. D'ici là so bo sepeli na biso, numéro na biso on les afficher. Beaucoup mais la biso benga biso en tout cas tout ça on a pour nabino. Merci beaucoup Naomi Nasuka, il est là avec nous kaboni na biso ya bokaboni Nzambalo banamo kili mwasi mobali moko Nzambalo banamo kili mwasi mobali moko Nzambalo banamo kili mwasi mobali moko Somo salaki na lilite ya papa nanga Kotika ngaite Makoboya ngaite Mwasi moko te na mokili Atamola kananzela Bako manelongi na ye Fame okipe Soki o mipesa ki ezali motema na yo moko Chéri o devie Mama o derute Ngape na bonanga Oh, mon ami, pingwa, kaba mokwa. Merci beaucoup.